Merci beaucoup. Bonjour. Je réponds au nom de Lisa Ekofo, votre nouvelle journaliste de l'émission Star au Top. Là, nous allons parler spécialement de l'hommage à la mort de notre icône qu'on a perdue, la grande star Papa Lutumba Simaro. Et sans plus tarder, avec la participation des caméramens et l'équipe technique, nous allons vous lancer les petites images qu'on a eu à récupérer dans le quartier à propos de l'icône qu'on a perdue. Et on se retrouve tout juste après. Bonjour. Bonjour Lisa Ekofo. Voyons là la présence de la journaliste internationale Betty Masengo. Quelques questions par rapport à on a perdu un grand icône. Et quels sont tes avis à propos de ce grand musicien, Papa Lutumba Simaro? Voilà, merci d'abord pour la question, Lisa Ekofo. Vraiment, ça fait vraiment très mal. Nous tous, nous sommes vraiment choqués par rapport à la disparition de notre grand artiste musicien, l'icône, le baoba, Papa Lutumba Simaro. En tout cas, ça nous fait vraiment très mal. Et là, vraiment, Naomi Kampo, qu'on se souvenir, on a un message au Alobaki, jour à Kokufa, Kake Robeta. Eh bien, ezaki nde lobi maloba lobaki na nzembo wani kokisamaki tomonaki mbule beti kakepe ebetaki makasi. Alors to comprenaki yango te. Après tant to fandi nde toyomonaki Papa Lutumba avait vraiment totalement raison. Alobaki jour akokufa kake kobeta kake wana ebetaki ezalaki nde jour aliwa na ye o ezalaki lobi jour Papa Lutumba akufaki le 29 mars, jour Papa Lutumba akufaki. Alors pour Nangai, je dirais que tobungisi mutu munene ne na lobaki na début ezala leçon à tirer na ba artiste au batikali, parce que Papa Lutumba azaki rancunier, c'était vraiment un bon papa, un papa oyo ayebaki kofana na ba petit na ye baleki na ye même ba koko na ye, azaki papa moko atiki un bon témoignage. Oyo koko pesa leçon na ba artiste o bazala ba rancunier, ba artiste o bazala ka socialité ba yeba kofana na ba lekité en tout moment toyo ka bango na ba polémique inutile. Donc bazwa vraiment leçon na liwa ya Papa Lutumba Simaro. Merci beaucoup. Souvenir nini ozalango voilà, ba souvenir eza vraiment ebelé, mais no bara eloko moko souvenir a bien onga la linga kana za sona fandi na raisonner Papa Lutumba ezaka ka façon de parler naï azaki oka façon na lobela. Donc calme, au moins que muto aza muta calme alingi pe, donc aza mutu moko alinga toujours silence. Azaïte so lobo kamo ba arrogance moko boisala qui était azaki arroganté même na maloba na ye so ko teme ba interview na ye abande ko sala na ba émission au mona que c'est vraiment un bon papa, un papa azaï vraiment na bolingo il y a tout le monde et là parmi ba bons souvenirs onga na tikali na ya Papa Lutumba Simaro. Oyo lingaki mingi na parmi banzembo ya Papa Lutumba Simaro. Voilà, parmi banzembo ya Papa Lutumba Simaro nzembo na lingai mingi nzembo ya Obenit oyo papa na biso pakenda madilu système atika biso nzembo wana na zaso na oyo kangwa ta sona ke fête, malgré moi je suis chrétienne donc mais so batia ngo esenga quand même atana bina tana papa mon pe botele bozo bina ezaki eza vraiment nzembo wana ya Obenit na yo kaka yango même atana kata voiture na ko taper CD na zo yo kana ngango pour eza une chanson pas comme ba chanson nyonso eza na bêtise te eza na leçon na kati ona koyoka ngome matana bana nga na ndako tokoyoka nzembo wana. Voilà, Obenit malgré mungongo za mo eza bien te mais na oyemba mo muke pona on s'est fait ça ba fan voilà la biso malgré na ebo yemba te mais e ba non ndeni e ba non
molili makasi ouais, dans la guitare, c'est bon comprendre, mais ça a vraiment archive à vie. Ouais. Je réponds au nom de Lisa Ekofo. Oui, je le connais très bien. Je connais Papa Lutumba Simaro. Je le connais depuis qu'on était petite, dans le quartier où nous on résidait. Et ils étaient juste, je peux dire, l'avenue qui suit. Sur Isangui, je ne connais pas vraiment le numéro, mais sur Isangui. Et nous, on était du côté de Mouchirai. Et même en passant, vous voyez qu'il avait toujours une population à côté de lui. Il était toujours entouré, il n'était pas seul parce que c'était déjà un papa qui rassemblait les gens. Et sa présence faisait que les gens puissent toujours être là autour de lui. Il était un papa bien, ça fait très mal d'entendre cette nouvelle comme ça, mais c'est la vie quoi. Ce que je peux dire en ce moment, que ce soit les musiciens, que ce soit la famille, qu'ils puissent être courageux, qu'ils puissent tenir bon, car c'est notre passage à tous. Hein. Dieu a permis qu'ils puissent partir. Et voilà, qu'on soit forts, que nous puissions, ceux-là qui ont de lui un bon souvenir, puissent garder ce bon souvenir pour s'en servir en bien. Parce que je ne suis pas sûre que ce papa-là, il était rancunieux, je ne suis pas sûre. Il n'était pas rancunier, il ne séparait pas. Il peut avoir des défauts comme toute personne. Il a aussi des erreurs, mais il était vraiment un papa, qu'on peut appeler papa. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis qu'il arrive jusqu'à cet âge-là. Ce n'est pas pour rien. Il a vraiment mérité sa place. C'est la chanson qu'on entend un peu plus souvent, c'était Bomba maina yo ya miso. Okolela masumu na yo naboyi yo simbanga na nzoto maboko na yo matondi makila ya motema nanga ozokisi ochubinga ndelikonga kende basukola yo maboko epaya sango na obenite o mama. C'est un peu ça. Kokende ya Papa Lutumba Nzambe abengi isali pasi mais na côté mususu tokumisika Nzambe parce que papa pe asa kolaki talaka ba âge yango akena ba âge ba 81. La rancune nous emmènera nulle part. Entre eux surtout, il y a, moi je peux dire, ceux qui ont beaucoup d'expérience doivent soutenir ceux qui ont moins d'expérience. Ça sert à rien d'être rancunier, ça sert à rien d'être vulgaire. De montrer ou d'être orgueilleux, de montrer que toi, tu es plus avantagé que l'autre, non. Il faut être comme Papa Lutumba. Il a vraiment beaucoup fait, il a beaucoup conseillé. Je suis sûre que c'est un exemple à suivre. Ouais, il a beaucoup laissé, alors suivons son exemple. Je suis sûre. Piro Mabao, pour Naliwa Papa Lutumba Simaro, quelque part, toujours, et ça n'est pas si mais nangai penda pasi makasi te parce que namoni ke asali oyo ya kokaki kosala na mokili ya se Nzambe abengi papa asi apusani po amoni bakokolo age komaki déjà avancé Nzambe abengi problème te. Papa Lutumba Simaro Nzambe a permettre que akene na mboka bawe mais na mutu nyonso oyo aviva na sa mokili surtout que azaki icône azalaki baoba. Il faut que yeba ko tirer les sons ya bien oyatiki.
Moi, je pense pas que tout le temps kokangama toujours na eloko moko oyo ezo servir te ezala na biso ba jeune. Parce que papa na banzembo na ye ezaki vraiment na bêtise te. Ezaki vraiment na vulgarité te. Ezaki vraiment na buzoba te. C'est déjà un exemple à suivre. Parce que ba jeune mingi bazo sa banzembo ezo bebisa bana na biso. Bazo lo ba n'importe quoi. Des choses qui ne sont même pas Dieu que ba lo bango. Mais et ils se permettent de chanter babilo comment a bien te mais soki batu bakolanda exemple à papa Lutumba parce que azako yemba vraiment banzembo ya mingi ya conseil et kozala très bien. Je pense que toko sungana entre biso. Voilà, merci beaucoup. Ba souvenir banzembo na ye azala banzembo moko sala mingi. Bato belé pe la msupe ba yebi nzembo na nzembo na raisonna ngai penza vie makasi. Eza lokola nzembo ayembisa John Paul. Bato pe ba yebi John Paul pete po John Paul ya sa akufa atika biso. Eza na nzembo oyo na titre nango ya mbongo. Mbongo c'est comme l'argent. Donc makambo lobela na kati wana ke akanisa mingi pona makambo na nzembo wana ya mbongo na talaka na moni wi aza penza le poète. Ba raisonnement ya penza akotaki na mozindo na nzembo wana yango na kanisaki mingi. Et surtout naza na nzembo moko pe lisusu na lingaka mingi eza nzembo ya sala ya ba deuxième bureau o apesaki nani mama na biso mbili ya bela yemba nzembo wana pe namonaka d'une part a soutenir bango te mais amoni pe eza réalité ezo salema na mokili. Donc na nyonso wana yango namonaka mbongo nani asala mbongo tala kaka wana eza John Paul mongonga John Paul nasali kaka mwa refrain mbongo nani asala mbongo mwa banini nango ezokima mwa muke deuxième bureau asengaka conseil soki oyoki likambo ya yo motema lokola ya nkoi okoluka se oboma moto nalembi na kibombanda nalembi mokala nyonso se kofingaka ngai mama kulutu ngai mpe babalanga lokola yo mama kulutu respect ezali bowumbu te ezali mpe faiblesse te vraiment na mbote mama kumanga Stéphane Lema nalilaka artiste nanga lombo akufi tiza yone nalela artiste so na raisonner nzembo mabele abaki mokolo akufa kaki ebe te yango na tomone jour akufa kaki ebe te nalela artiste taka artiste kiname tozana ele œuvre zakaka œuvre continue ka on est tout la artiste biso lo mo pesa zali ba franco ba ya mbae ba king kester ba ya mbae taka mutasale la biso makama minane na mboko po to yeba ga musique ndezai ya ngona na lila ka artiste nanga mabele tokobwakela kansoi mabele tokolia katango tozali mabele on a leli vraiment merci mbote journaliste anga komona nga Jerry Makese bita bichacha eteki ama tout ekota vraiment et pesa biso passe vraiment na yeba ki ngote mais tant senti que mbule besite mais kake moi makase beti ate mais mbule besite kake beti makase bolika mango nini babite ka mort ya papa Lutumba Simaro un grand poète d'Afrique. Dans ce que tant qui a quelqu'un de c'est que makombu papa le bagi vraiment ekokisa mi papa bagi mukolo okufa kake obeta pe sambula kake beta ki makasi nasi okaki en lobby. Abiga wa papa na sabna prophète po mambalo bana banzembo e komela batutu mambalo bana banzembo e salema. Na mambana oui papa za prophète non pas même que aza nani poète mais aza na prophète po banzembo na à travers banzembo na e komela batu. Vraiment donc tout ça la mawana vraiment ko mona ko bungusa mutu munene bo emba oba musique congolais ya musique africaine et grand poète africaine vraiment to wana passe vraiment maman to wana passe bon nzembo mi ona linga vraiment peut-on kaka ne betaki na yemba ki omba mako nzembo mokolo na kokufa kake kobeta vis-à-vis yo lobelaka maloba na nga ya suka
moto nanga bakamata basala monima tango mopaya koya balakisa ye nsango mais vraiment basala bena papa nani basala bena papa bena monima mutu na vraiment basango monima eza bena munene koleka lwambo o wasala na victoire wana vraiment basala papa na papa vraiment un grand monument pourtant papa bakoya à travers monument na ndolo bagate monument o ezalaki poète mo africain munene akufa mtato mo la musique ya Congo akufa ngo basalela œuvre o et ça biso bena bien. Bon, exemple, moi, na Papa Lutumba vraiment, oh, mission va kolanda, Papa Lutumba, azaki vraiment rankinete. N'habite mission ni encore bimake. À ta époque, il wana to va le kilelo wa bima. Balbake Papa Lutumba, to ça na rankinete, to le beso ma berin. Papa vraiment azaki rankinete. Papa pe musique na azaki na insanité na musique na. Vraiment les comment peut se passer comme on a que au fond na ba parents bo na ndako. Oka musique mo bo donc ben insanité na kasi ça même pas ce que oka musique mo na ba parents musique misa lelo. Vraiment ceux qui concert au PC Zalino ba jeune ba bimalelo ba fait na biso ba beta musique ba bino ba sima papa wana vraiment bala na loko papa na beti musique ba rankinte vraiment ba beta musique mo ya propre papa wana azaki na mutu abeti musique ya rankinte la musique na vraiment ben sanité zakite pe musique na zaki mi ba prophétie ayembi lelo akomi lelo mais comme lobby moi lobby bon comme du mutu moto et comme donc et c'est réalisé vraiment papa on a vraiment Azaki non pas pour un poète mais Azaki prophète vraiment tout le avec tout honneur na ba respect tout ne bembe nae ba rankinte so la sabilamba te pour Azaki non bilamba te Aza musicien artiste musicien tout le lende na musique tout la sabilamba te ce jour là vraiment tout le lende na honneur au esengi. Merci les grands journalistes Betima Sengu moi ça Pembe c'est peli maman matondo mingi ya mbona maloba oya biso ya malonga ya koloba pona papa wana ezali kaka na bandeko basili bongo kotika bango balanda ndakisa pende ya malonga pamba te ba pesaki mingi toli kasi balobaki buzoba te na kati ya banzembo na bango mingi ezalaki toli na bandeko na biso batikali lokwa ngala lingaka char de poule faire gola alanda mingi papa Lutumba Simaro akoma pe lokwa ye grand artiste na kati ya mokili opo atika pe histoire ya malonga. Merci to suki wana etinga mamba sala la musique na ekaka abeta banzembo bien abesa ba conseil donc ya mama bala donc banzembo bien ka abeta banzembo nende ka mutema kanga donc mabele to kobakela kasoi mabele to konyataka yango na rapanda vraiment ya bref taka papa Lutumba ndenga zalaki doza papa moboy aimbaki banzembo moboy salaki vraiment biso esengo donc vraiment tokomi ko raisonner bango na ba moment moboy o kuté senga ke to raisonner bango te tokomi lelo ko raisonner bango tala lelo pepe kale akufi madilu papa wemba siko to ebité ba Kin Kester pe akufi vraiment et sali biso vraiment passe na ba artiste lelo bazaki ki akopesa moi sango moboy moi histoire moboy donc vraiment lelo papa Lutumba akufi vraiment et sali biso pe passe mais toyoka ki yango na matoi mais et ça ki kaka vraiment passe vraiment to tali papa vraiment oyo azalaki na biso lelo asili vraiment kotika biso vraiment api mapenza na kimia nzambe abatelae ba oyo pe lelo pe bazali vraiment to ebite soki ba kozala comme si lokola exemple lokola ba papa na biso ndenge lelo donc vraiment bazalaki vraiment na osenga bango ke ba oyo lelo bazali basala ka musala ndenge papa na biso ndenge vraiment azalaki nde na banzemo nae ezaki vraiment lokola ba conseil mobo ba banaki kopesa biso vraiment na souhaité kaka place accueilli nzambe abatela vraiment merci vraiment ceux qui na tali banzemo ne ebele oyo na ko raisonner vraiment na ba o ba yembi na ba Félix vraiment malgré tout na yebi yango tembe et ça la nga bien ceux qui na landi yango na banzemo mususu ba yembi na ba madilu vraiment yebele vraiment o kena ko yeba tembe mais ko landa ngo vraiment bo et ça la nga moi bien vraiment on a landaka eza oyo ayemba na madilu ya Obenit kokende vraiment na ba chane nyonso tout wana vraiment na ba Obenit wana matake na koyemba te vraiment mokolo na kokufa kake kobeta donc vraiment ayemba kango ke mokolo kufa
kake ebeti bon ndenge lokola ba papa oyo mandenge alobaki kufa na scène to moni pa kufi na scène donc lobi kutu tant kutu que na sukola la moni kake ebeti donc na mona ki yango vraiment nga kutu na kati ya douche na gangi Jésus nde lobi nango to ki ke papa a kufi ndenge pa alobaki ke papa akokufa na kati ya scène ndenge kake ebetaki ye pa lobaki peke kufa na sima ya kake donc ndenge papa oyemba kufaki na scène ndenge pe papa lutuma pe akufi pe ndenge alobaki ke na nzembo kake kobeta kake yango wana peke lobi tomoni peke kake ebeti yango vraiment ninge olakisa ke papa biso ake vraiment ake conseil na ngai vraiment na kopesa na ba mission oyo batikali bazala lokwa net ba papa na biso ndenge balakisi biso donc lokwa ti ba papa na biso balakisi biso nzela ya malamu. Mais lelo eloko comme musanga ba musicien na biso lelo ndenge ba papa na biso ya kala ndenge bazalaki koyema na bango ezaki lokwa conseil oyo babanaki kopesa biso mais lelo ya pas c'est comment moyo landa bango ezate po ya bango ekoma donc ekomi ba critique mo boye koloba ba bêtise donc moyo ke oyo ka ndenge ezaki ke banzembo ba papa ba yembi ovandi penda boye na ba parents oyo kango lokwa conseil lelo ezate mais non singa kaka na ba musicien na biso oyo batikali balanda lokolo ya ba papa na biso ndenge bazali vraiment merci kaka ndenge alobaki maloba na ye kaka mokolo na kokufa kake munene kokoya lobi pe toyoki kake wana pe beti toyokozwa pe sanke papa lutumba akufi esali biso pasi penza me na banzembo na ye ndenge abandaki koyemba to bandaki kosepela makasi penza ebandi opesa biso pe baconseil ya malamu. balanda pe ka ndenge ya bane koyemba omona soki azoyemba banzembo na ezopesa biso pe baconseil mais ya lelo bakomi soki bazoyemba omona bazoke koyemba yemba ka bongo lokola bajeton lokola pe soki nini mais bango babane koyemba banzembo ya kala omona ezokopesa biso mayele pe conseil na banzembo nyonso papa lutumba yemba apesa pe bamusicien ebele bapepe kale bamadini system bambili abel baza ebele bayemba banzembo na ye nzembo oyo penza osekela na niveau za kwa conseil lokola nzembo ne ayembaki ya mabele wana nzembo wana pe na banai kosepela nango nayemba mama mabele mabele na okokati na bano oyebaka bongo ndenge abanai koyemba na okokati. Bonjour maman. Comment on a Djogo René? Lui a papa sali biso passe taka artiste na bisa mboka sali biso passe vraiment papa se marrer sali biso passe na biso ba jouer ma tous ça na souci vraiment. Malgré que papa la kai biso ke mkola kufa ka ke beta mais lobi na ka lobi ke beta ke bien makasa vambole beta. Na bi ke malobo mutalo baka na mkili yango esalamaka. Sali biso passe mais biso biso tout passe na biso ba jouer pe teo kaka passe ya papa biso artiste mleno akufi otozangi na mboka sali biso mama passe mais to le la papa kaka. Alingana ngaka mkolo papa okufa mzemba matikira biso emba mkolo ngai na kokufa kake kobeta ngama na lingaka nzimbo wana vraiment salanga mabia vraiment nzimbo na ngalinga na obenit salanga vraiment bien vraiment mais na bossa ni vraiment mais salanga biso na yoka ngo sala vraiment bien pa sa icône ya musique ya mboka asala mama kamba kitoko vraiment mboka mais ba misa batikali ana balongola ka lolendo fier ba mitana ba place na ba koma ba kaya loko ba vi basala et ça vraiment bien conseil na pesa ka ba misa na ngai basaka musala ka kitoko bala na exemple ka ya vie o atikeli bango musala bango pe basala nga pe ba koma loko a vie na biso pe ba komi pe na nte so ba komi ça pe ka bien merci vraiment mote maman Djogo Chenge mama kasi tole la papa diwa papa sali biso pasi na biso ba joueur sali biso pasi makasi donc pasi ya dégâts bon ilo na c'est papa azaki na voix bien papa ndo yemba bien nzebu na ndo linga mingi papa ndo yemba mokolo na kokufa nani ya kolela ngai bon na ba pena nzembo ngo mingi te ndambu yango wana kame yiwana ngaka ke kobeta
kakebete lobi ezali liwa papa mamu papa alobaki yango atokaki yango lobi bakakebete lobi mbula ebete makasi donc toleli mpe na papa donc mawa mingi mawa e plein. Bon conseil nga na opesa mpona baartiste oyo batikali eza kaka balandaka exemple ya papa po papa azalaki grand artiste na mboka oyo ya Congo balandaka exemple ya papa ya bien ozala. Bonjour. Oui, je réponds au nom de Fanfan Zozo. Oui, vraiment, naoki mawana mutema et salinga pasi parce que papa Simaro, premièrement, aza artiste na biso munene ya mboka et puis ngana yebi et puis na cadre moko privé, c'est un ami de mon père parce que moi aussi je suis un fils d'un artiste. Je suis tango mingi avec mon père ya kotambola en Europe, en Amérique, ko beta musique na ye ensemble. Vraiment sangwaliwa na ye et puis ça biso pasi mingi na motema parce que nazaki pe kozwa tango donc ndeko ko rendre visite take ami à papa ba conseil ezalaki kozanga te abandaki koloba ba orientation ko pesa biso ndenge nini tokoki kosala par rapport aussi à santé à papa parce que yena papa baza bato ba vandi moi tango molai donc ba beti na musique ensemble. Moi, mon père était dans la musique folklorique, internationale, zozozos. Alors, j'ai eu tant mingi vraiment d'effectuer ensemble voyage en Europe dans le cadre de la musique. J'ai eu concert dans la salle spectacle à Minene, dans le niveau de l'Europe, en Amérique, voire même en Asie. Vraiment, Sangwaliwa naye et Pesibiso passe. Mais comme c'est la volonté du Seigneur, to souhaiter des condoléances na biso na famille Lumumba, famille papa Lutumba Simaro. L'Éternel avait donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit loué. Oui, on a gardé des souvenirs na Yemingi. Et ça que premièrement, Azalaki Mutoyo, Azalaki na ba conseil moko a makasi. Voir même la musique na ye soko ki banzembo na ye. Au meki ko tia moi mukeli toyi okoyoka quelque part moi ba maloba mususu ezalaki omona vraiment que ekoki pe ko simba yo par rapport ya façon na ye ya ko réfléchir. Vraiment il était une icône de la musique congolaise et loko na ko pesa comme conseil na ba artiste o ya biso batikali ba meka kusala par tous les moyens ya kolanda ya ko emboîter le pas ya papa Lutumba Simaro. Parce que c'est quelqu'un qui n'était pas d'abord conflictuel. Donc, avec Ovana Moutounio, surtout dans Dengue à Malam. Donc, ce que Poussani Pemeinaye, vous allez sentir que vraiment, na Moutoyo, Nazo Solanaye, Naza vraiment à l'aise. Dans conseil naye, donc au monde que oui, vraiment, Oza vraiment na isika nayo, tu es vraiment considéré. Bon, bah chanson naye, je crois, Isama ba chanson belé. Nayebi ayemba ba nzembo lokola mabele ayemba na nzembo mususu apesa kepa ya mama mbili ya belle bayembaki na defayo et pas ya Ndeko Carlito. Aujourd'hui il est serviteur de Dieu. Ba nzembo mususu akopesa pesa na papa Madilu, papa Joski. Donc, oyo na yebi ça moi banzembo bela salaki. Donc c'est ça. Un morceau. Morceau vraiment comme c'est difficile. pour passer ça mon morceau. Voilà. Alors pour se séparer, un dernier message. La famille biologique naie puis famille musicale. Pour la famille biologique, na sengi na bango vraiment bazala makasi parce que ça problème oyo ezui biso mboka mobimba. Nous avons perdu une icône de la musique congolaise. C'était papa, donc aza mutu asali mingi na mboka na biso ko perdre telle personne ya lolenge wana na Afrique tolobaka eza toute une bibliothèque oyo ezali brûler. Donc vraiment nzambe mutu apesaki biso ye pe nzambe nde ajuye yango wana
on a rekoloba la famille biologique bazala makasi ete nzambe batela bango apesa bango kimia par rapport ya famille musicale na rekoloba la artiste nyonso tout que monde musical les a touché auti ko perdre mutu azalaki makasi na ba inspiration la ko tambosa moi musique congolaise et tout ça oya biso alors ba sangana bazala ini bazala ensemble ba meka kotika nanu moi bakotala moi muke ba divergence o bazala razala kalango wana mais pour na circonstance oye kokwea o ekomeli biso na sengi vraiment bazala bomoko to la papa lutumba la ndenge moko malamu bango nyonso tu ba monana bango nyonso tu bazala et kozala vraiment loko moko malamu. Oui, ce que je peux dire par rapport à wana omoni biso bato par rapport ya ndenge nzamba sala biso maloba mingi yo to lobaka yango wana pesa ka nini ekomela ka biso na lobaka ngwa ete l'homme azali fruit ya ba pensée na ye donc o mutu ali ko kanisa ça peut arriver et ko komela ye pe lolenge wana mais cela n'exclut pas que eriko lobate que soki batu bamoni eloko moko ya ndenge wana esalami ya ko considérer que mutu wana soit akomi lokola nzambe moko boye to azwi sikala nzambe eza penza bongo te mais eza juste que oyo mutu alobaka nzambe passe la rapé derrière maloba wana pona ko agir selon ndenge mutu ye moko alobeli par rapport ya wana ezaka kanzambe moko ayebi ndenge esalemeli donc je ne peux pas aller au-delà ya ko commenter sur ça. Oui, bonjour ma Betty. Oui, artiste Solo. Ouais. Un mot par rapport à la disparition et à papa de tout ouais, vraiment, on a bien Coco. On a vraiment Coco. Parce que si ma guitare et banda, on a une zalate. Mais il est déjà Zara Nzela. Le roi à père, Zaki vraiment, c'est Zaki déjà à 6h du matin. Les amis m'ont parti à Paris à Bingin, tout père des pères vraiment. Et ça l'a bien été. Dans une appel à qui, puis a confirmé que j'ai déjà quitté qui, donc depuis 3h du matin. Triste vraiment, tout plaira tous ensemble. Et surtout, ils sont guitaristes. Papa, dernièrement, tous a ramené dans le studio Ndiaye. Dans le studio Ndiaye, tous a ramené dans le VJP Kiss, dans le Pinocé. Vers 15h du matin, on a vu à le studio. Première rencontre, on a vu quoi. Ils ont dans le studio Ndiaye. Tout le monde a vu apprécié par rapport à Baline. Ndi sala ke to ibana vina ko mokote la vetina palin verso pesanga ba conseil yango mona to zonga pesima to la to buka par rapport VP nenga buka ba kufinga ba nini to doza par rapport à ba conseil à vie vraiment na wa to lobate na ko kate mais nyo sora epanzambe quoi ouais ekokisami pour ça un grand poète ya mboka o pe banzemo na o ya sala tout le monde a pénégré salama ba réaction dans monde on a ba vie na biso social non ndenge za la rake kakepe et beti tango ve adae mbulu beti butu mobimba kakepe beti donc là c'est vraiment que to perdre mutu ya munene ne ba papa wemba ba ba kufa na podium pas kufa na podium vp kakepe beti na liwana et donc eza maloba nzambe ra ninga loba to tika mokili o mais o pe to lobara e kokisemelaka biso vie o ya lobaki yango pe kokisa melie quoi que donc mokolo kufa kake ko beta to moni pe kake yango donc kisasa mon madon rien à dire nzembo nanu via beta a beta biloko ebele to yebi banzembo lokwa ba mabele vraiment za chanson moko na ebité na ba couleur ba accompagnement na vie sika banzela kenda ti lelo banzela na ebité lobaka ba biso pe to bunda na to koma na banzela na mais via kenda loin donc nzembo na ne marquanga vraiment donc rien à dire ouais c'est bon.
voilà, merci beaucoup Doja. Voilà, comme je vous l'avais dit, vous-même vous avez vu les images, j'en parlais. Bah, image et lobby, bah, tout baleli, papa Lutumba Simaro, parce que Azaki Moutumunene, une grande star, donc Toza vraiment n'a pas si, n'a moutema. Et Banzembo nae, tellement que ça Banzembo ko Azaki ko édifié, Azaki ko conseillé. Ata na parents na ba na bokoki ko yoka yango. Moi je dirais que eza exemple moko attiré pour na icône Otobungisi de Grand Baoba. Papa Lutumba Simaro. Donc, te tirer une grande leçon là-dedans. Il était là pour rassembler. Il était là, pas orgueilleux comme tout autre musicien. Mais Azalaki Moutumoko, Azaki plus que conseiller. Nabanzembo nae surtout. C'est pas seulement comme Banzembo Nabiso Mikolo, ils ont un peu plus de un peu plus de bêtises, de n'importe quoi. Ça ne sert à rien. Mais Azalaki Bongote. Donc, on peut ça conseil. Oyo batikali bosala un peu makasi ya kolanda papa oyo azaki papa na biso nyonso papa mobokoli surtout pour na ba musicien et hommage ebele na kati na libota na ye ba courage na maman oyo atikali na bana ainsi que biso nyonso tout oyo to perdre ye to lelae na to lelae vraiment na désordre te to lela papa na kimia nyonso parce que azaki moto ya kimia. Je vous remercie et prochainement pour une autre édition. Ciao.